bana poto bana partout bande obalandi émission na biso mbote na biso esengo ezaka ya biso ko présenter biso émission oyo boyebi toza awa na Maringa septande na FB International agence assure agence à solo tala makambo ngo ndenge ezalaka na longola nano ekoti po esa moi bien FB International ye wana komi donc kala te conteneur o mwana simana ngezo fongwama bazo fongola conteneur o mutu ki ana kati biloko eza na kati ndenge kaka ezalaka mutu o atie kimia na Congo mutu oyo apesi musala na ba congolais pe aosa musala na série nyonso biloko ekomaka kitoko ebukanaka te ebebaka te sécurité makambo to kitoko donc eza très bien fiston basende batika yo toza a na Maringa na agence FB International conteneur o bomoni mwa couleur fibo donc biloko eza na kati abo mona ndenge ezokita na tanki futa zana na pointe mona okita blo nyonso ekoleka kitoko merci mingi epa ya fiston basende merci maman Nathalie Zeko merci Julien Basende merci et pas na bino nyonso boyebi kaka FB International mobimba ndenge nini makambo ngo elekaka donc ndenge eza wana na tanki futa azokumba masolo makambo nyonso ezokenda kitoko bo contacter fiston basende pona otinda biloko ndenge toza awa conteneur ya mois prochain déjà dans une semaine ba okango benga ba otikelo ba carton benga ba ozwa biloko pa na yo akoya tina ndako ye moko azu yango et puis dans 21 jours kaka ekomi na Kinshasa FB International deux fois te Tolanda reportage oyo longona na tanki futa Gauthier Keli na montage bana notre père bokomona biseza mama Nicoleta ataki bis bana notre père basaila ka biso réduction ya kosakana te FB International bi mutu nyonso ko yana sima rabi mavinga na sima pasteur de la foi réduction eza awa transfert d'argent pe zali transfert d'argent au bengi fiston basende topé ba numéro eza affiché wana ngo tinda mbongo tangu yo zo chambongo na France mutu déjà ko yana na agence na kinengo zo tshela na France ndenge pe bazozwa na kini mbala moko oko chama ya fufu oncle Boni okomika siko tozalaki déjà nazalaki déjà o le to fond la conteneur msusu talakaka biso ya biso kaka tikotak donc sérieux logique nyonso surtout danger biso eloko bungaka te nini te bomona misala lelo tozo kitsa lisusu transfert d'argent transfert aérien transfert maritime nyonso tout oyena lar ekopesama eyateke no bozila no bote tango eza ko yaka direct opesi to ozongi ndako kitoko makasi transfert aérien ndenge ocheka biloko mbala moko oyo zikoli na yo kitoko baningisa te nini te ozikoli na yo donc tango yo cheka ka jour moka lobi nango yaka oleki na Maringa septande ozikoli na yo kitoko merci beaucoup ndenge balobi Maringa septande ozikoli na yo donc deux fois te FB International agence assure na ebsibino bo mona nde bazo fongola nde bloko ezokita muyibi ezate ona chaki carton bo bloko ezate na kati na chaki logo bo bloko ezate na FB International mwana nzambe mwana notre père maman Nathalie Zeko fana yo bandeko nyonso ya agence FB nazolela bino mabe po musala ezosama kitoko tolanda reportage oyo esa moi bien Nathan Kifuta OK joko bufungoli kaka après ngamona yebi voilà fungola kaka tous les deux ouais joko moko OK c'est Janine c'est là joko c'est là Janine pour la sac OK merveille Kaki Joko c'est là 2 secondes on est le moteur de ça c'est là
Diogo, stop. Diogo, Bongola is an album. Tala de Dali Sebo. Now you are mine. Dali Sebo. Continue combo. Tala Nicoleta. FPT national. Nicoleta. Bonjour. On lui paie moi, tu finis m'appelle moi, on lui paie moi, ça crée du problème. Ça bon bon. Nicolas ça va pas lui. Va venir sur la ligne. Maza. Il est erreur de la forme. Jogo teve lá. Ça va pour là. Vai ser irmão. Como Nicoleta. Nicoleta.
Ça va? On a 4 Combo, il y a peinture, on a combo. 17,94. 17,94. Dans la première, là, moi. Maman Yebi, c'est mal au dos. Simba de Simba. Ah, somos sucios. Já viemos. Voilà maison. Tout ça la place. Venez là monter voir. La formule là Tu as pu média. Ok. À tout à l'heure alors.
Mazwa. What's on the say? Danger. Pendant les temps. On appelle ça héritage, quoi des héritages. Voilà, un coup de douane. Émission Keba Maboko. Keba dit la magie sur la bouche. Zatedana. Rouge. Rouge. Dans la R. Dans la R, oui. Daous. Bon sang. Keba. Incroyable pourquoi ça la Tombola kuna, tombola bana. Tombola, c'est bon. Isaac. Tombola. Joa. Bébé ça Javel News. Nani, isa fo ataka baja.
Coca. Vitalo. Vitalo. Ça, c'est chez mon bureau échafaudage. Combien? Maman na mwana. Yes, quoi les gars à côté ici là yo. À côté ici. Et belé. Combien de packs? C'est ça. Doctor. Oh, doctor. Doctor, il y a un kiff, il y a un kiff. Yaka. Tombola. Simba kuna. Dala hanze do tam. Mai na kati. Dacha. Ile mo reza. Ya komotia. Bona mai. Goza ku somai ta. Boa. Vite en état hôtel mais en libre. Et quand même d'abord voilà, et na tatuni. Moi c'est pas c'est outil. Ba carton hein. Ba carton déjà Mickey. Quand on est tout au sucre minen les amis. Donc ba tuano. C'est pas ba ya uzo ba uzo. Mais le besoin nga na moni to ngato stopper. Donc ce qui Maman conseiller. Bon, possible.
Merci. Santé calme. Moi, je suis content de vous C'est bon, quitte. C'est bon. Mabunda wapi? Yango changu ni banda wapi? Yelanga. Papa José. Oh, tiens la porte. Papa José. Zoa Amérique, Papa José. Non, papa José comment? Zoa Nino à la démarche.
Voilà, berger. Voilà, ancien. Ah, ancien. Ancien, pas ta capote. Ancien. Pour l'embaptiser, là. Et bon, attends, va bouer, va tiens, on est là. Il bosso. Bah, va, il va tiens, on est. Ouais, tiens. On est là. Chris, ma mission est déjà proxy ou pas? Epoxy. Merci. Enfin, impressionnant les malam parce que premièrement les agences à moi en Nzambe, un homme sérieux parce que tout témoigner à Mamba Malam. Malam a mutu ba témoigner pendant qu'azana bon moi pour continuer au salaba continuer au salabolam. Donc agence FB internationale de Fiston Basende les agences parfois toujours peu temps le belango ils en a TV ils en a ndila ya radio une émission sur parole vie de le belango les agences sengeli ba na Nzambe ba salango confiance les agences sengeli bandeko parce que les agences sont sûres ça malamu et puis na kibonzambe c'est ça le plus important mutatinde loko azungu ndenga tindelaki donc c'est comme ça donc on monite au mikoti na makambo de to ebe to poser loko de moi tinde logo to ko récupérant awa to ngato tina mutu m'habiter parce que na préféré yo moko ya awa et na pe na taille na moni organisation na moni non c'est vraiment du sérieux na musala en tout cas coup de chapeau na ndeko Fiston Basende musala ça mamna malam je crois waneza raison ko yana awa pona sérieux à en agence Fiston Basende topé FB international et que l'on a ça va en Nzambe donc ça bande à travers le monde entier et surtout particulièrement en France basa de Fiston Basende de confiance donc on a vu nos pasteurs Herbie on a tia comme la parole vie donc mon attendant le Jean-Paul Maëta de la foi donc tout ça la agence de confiance agence Fiston Basende topé FB international tout ça la bango confiance parce que ba ça musa malam tout le monde a bande ko ba oza biloko pendant c'est un message tout tia kana circonstance nyonso. Et donc, nous avons récupéré Buloko avec toute quiétude. Donc, tout le monde a vraiment Kimi sur Yangomoni, Tobi, dans le Fiston Basende, vraiment qui est de l'agence FB internationale.
FB International, agence à solo, agence à sur, na esimino de foité, ba koli ezo kita makambo ya kitoko, eza awa, suka, tanesi oyo, o photocopie eze, tala ndenge eza kilo e machine oyo, yamba, congélateur, photocopie eze, oyo mnene wana, oyo babimisaka, ba A28, ba A4, ba AD, donc nyonso osala na machine, e uchi kaka uchi ko kita kala mingi te awa, nanya koloba lelo awa, ndeko na ngai. Boulot côté zokende. Boulot kitoko na elengi donc bino bat boza kuna bokanisaka biso pe na kini chef Fiston Basende oche 25 jours et commis. On a transfert maritime. Kitoko na elengi donc. Tu batini na avion jour moko kaka. Na avion pe système qui otindi ba petit colis otindi lelo mercredi jeudi et commis okozwa biloko no calme bino pe bozana kisasa so bora bezo botinda ba petit colis ekende kuna na bato baza na France to memara pe ba biloko mwambisi mwa mafuta mwa elamba ndenge ezala mwa ba biloko mike ka ndenge ezala arabe ne batapoto pe basenga awa to ana maringa 70 moto nyonso azana bezo kotindela ndeko ne eloko na poto soka ye na maringa 70 adresse yangwana bino pe boza kuna soko beti Fiston Basende business okozwa ye contact oza pe na besoin kotindela bato biloko na Kisasa wa en direct donc ya repère des até moto nyonso aza ya kosepela kitoko FB International agence assure bablo mshoza na kati kuna donc senti que boulot zo sama kitoko mais tozana Thierry Koto yaza soki Fiston mo za terre taninga fanda aza tranquille poser likamna motete boni papa kimia papa msale zo legande kitoko yo moniga yo moni kitoko si ba client nini bana notre père ba client FB International aussi bon mais si bango ba moni boulot bazomona boulot ne boulot ekende likolo donc boye belé boza décidé boye belé bino mo bozo mona ma solo c'est si là déjà ou ezaka donc tozo koksara o c'est salama déjà donc na epsi bino oza ba car oza ba frigo ba congélateur ba kiti biloko nyonso ngotinda ba famille na kini benga Fiston Basende FB International biloko ya kitoko Julie Basende topesho mbote Natalize ko mama bana ebele topesho mbote bandeko nyonso ya FB International ne ki boze belé bolanda biso ba yazo tuna yo opese mbote te nani bayo bayo biso tiki biso na kini me olaki te mbote alaki te kimi ya okima mais opese ka mbote na pese ka mbote na lekso ki mutu ya mala mbote na yo staff tout ya FB International libanda bino tout boa na France kitoko babi transfert aérien ezaka obengi FB International ba yo zwango na ndako ba yo zo ba koli na ndako bo benga botinda ba ya otike mnonde ya ba carton po ba ya ko ramasser yango pe batinda yango koma surtout o ya décembre na décembre faut bana balata blamba poto bandeko balata blamba poto et ça bien ta kaka so lingi pe balia biloko ya poto na kini na décembre bengaka Fiston Basende sérieux awa musala kitoko merci à trop agence oyo makamnyo sezo ke merci na pasteur Jean-Paul Mayata pasteur de la foi merci na bana notre père nyonso maman d'être de la foi sœur Nicoletta maman Michel et Polo merci na ba client nyonso ya Fiston Basende ba client fidèle na bo sanité maman Ngebi maman Ngebi azala maman Ngebi fidélité kaka fidélité toujours musala ezo kenda kitoko bomoni maringa 70 awa na Kasavubu kitoko musala ezo kenda bien awa eza agence ya ba chrétien to sambela na biso to sape musala na biso kitoko merci Nathan Kifuta toko ba reportage na biso. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business
Et pas fils de Bassene. Arrange à bisous quand on Maringa 72. Maringa 72, c'est là où j'explique. Alors, Maringa 72, FB International. Na Kasavubu, il y a une Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Peto Zouaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Adega. FB International. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo. Papa, où est-ce que tu es? Oh, kasi na kani ya Mais on continue suki. Papa, on a continue suki. Oh. Oh, papa, continue suki. C'est na défi. On continue suki. On va continuer na bani papa. On continue na bani. Oh, prends l'avion. On a suki na papa. Continue suki. On funda suki. On continue suki na la kon. Papa, on funda suki. Qualité maman. Oh. On funda suki na mai. On funda suki na mai. Mama, on suki na ngai suki na ngai kiboete suki na ngai ko na yakasa lisanga senda salinga suki akomisinga mabandi akomisa mabandi ndenge nini akufuta suki na ngai kimbiasa sana senda suki na ngai ko mama akajo suki ndenge nini osalili produit nini mama na ngai tala produit asali zazu produit ya kala basali la mosusu te e kati suki ekomi ngai na sala ko suki dana kata suki no kata suki de papa tanti j'ai une fille au point où tu le levis pour aller au la suki donc comme singa nga suki na wana yaka awa kala bakata nga suki te tala nga depuis na koma na suki bele tala yango mo siki to ko kwa yo ti le lo yebite et lo ba au la suki na. Pour les cheveux brillants et pleins de santé que vous aimez, faites confiance à la gamme Edith Marquis Beauty. Edith Marquis Beauty, produit 100% naturel pour satisfaire toutes les femmes, les enfants, mais aussi les hommes. Batata Mabandi. Solution Zouami. Avec la marque internationale Edith Marquis Beauty, vous y trouverez aussi la pommade, shampoing, huile miracle et l'après-shampoing pour la réparation et les traitements de vos cheveux. Utilisez la marque Edith Marquis Beauty pour bénéficier de ces 3 actions. Alors, ne posez pas de questions pour savoir où se vend le produit Edith Marquis Beauty, puisque c'est une marque internationale. Il vous suffit tout simplement d'appeler au numéro Sokobengi Osamo Bimba. Edith Marquis Beauty, la protection et la garantie de nos cheveux. Edith Marquis Beauty, solution à la souki na biso.